Désormais, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, na occasion ya remise et reprise, et l'ongona ministre sortant, David Jolino Makelele, azanga kite kolobela l'accès prioritaire na ye, pona kobongisa secteur oyo epesa meliye. Patrick Muyaya alobela kipe lisusu likambo ya radio télévision nationale congolaise oyo akanisi ko renouveler yango lokola outil ya l'état pe ko bongisa image na yango ndenge moko pe lokola agence congolaise de presse ACP na mukuse. Nouveau ministre ya média Patrick Muyaya lokola fils maison alobi akozanga te ko assainir secteur ya communication pe ko pesa valeur na ba professionnel de média. Nyoso wana ezo kosenga soutien à l'organisation professionnelle nyonso na ngambu na ye ministre sortant Jolino Makelele alobela kipe quelques réalisations na ye pendant temps oyo ya dirijaki secteur ya communication pe média. Bongo na sima ezalaki remise et reprise proprement dite entre ministre entrant na ministre sortant na présence ya ba membre ya administration ya communication et média ba professionnel de médias pe batu ya ndenge na ndenge bazalaki wana cérémonie oyo elekanaki kitoko na ambiance moko ya malamu.